toujours vivre le Bien, tu fais, Billy le Kamalo Banaïbele. Tu veux toujours un enfant. Bandeko balandi ya DMTV mbote na bino sengo ezali ongambo wa biso tango toko monono ko boye pe toko sala ba analyse na makambo matali kita ya ikolo na biso RDC. Lelo toyeli bino lisolo ya makambo mai mazoko leka pe mai koleka na mokolo mwali 6 novembre 2021 oyo ndeko Martin Fayulu elongo na ba alliance na ye asika alliance asika sali na FCC na batope oyo ya ensemble ya Moïse Katumbi oyo balingi ke peuple mokonzi oyo ya RDC etambola pona ko bengana na dictateur oyo bango ba bengi dictateur moto fascisme donc fasciste Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo balingi te population e bengana e na bonga isika fandi wana azoi ko installer dictature bango ba ko liate bazo liate donc balingi penza ke population esunga bango po ba bengana e bango siko ba ya wana ba s'installer pe isusu oya bango dictature ezande ndengo wana kao oyo Mobutu alakaki biso ke na sima na ye ekozala kao ekoza désordre donc kao ezaka nini boso ebate côté ni nana zo sa nini nani mokonzi nani boy na boy na zo diriger peuple mutu na côté na yazo sa kao ali basangani pona ba kao na bango ninge zali boye sikoyo nalingi na partager na bino moi babilili to zui babilili boye de gauche à droite oyo ya bato bazo annoncer déjà et bazo lakisa déjà bizali na bango ke kao moko ezoko ya Kawa ango kozala ya lisekité parce que tant au peuple déjà za intoxiqué tant au peuple na makamba ba désordre tant bozo tinda peuple na désordre kawa ekoya est-ce que na peuple wana bilo tina désordre bosolola ki déjà na ba mampinga na biso bosolola na ba gendarme ba policier po ba kuboma batute parce que eza responsabilité na bilo tant ozo tinda peuple boye abema libanda abengana po yozala. Mais tant yo zaki wana osaki nini tant yo zaki batumso pe batinda ki peuple na libanda yo sepela ki te osaki nini obomaki population ti lelo osambana no te pa likambo wango alors toza ba bilili boko mona to ngino to bana na nini bilili wa liboso ezali ndeko Moïse Katumbi Chapwe azo abimi ni donc yena batu na pe yesu ya zaka soka bimi kaka bwa bando tambola ngulupe bando kolanda ngulupe zaka loka neti soki nini nyama moko boye ya kopola ebimi donc bazo memango soki na boye soki nini bozala sieke banzinzi bakolanda banzinzi siko ebele bazo landa ba ebite pani bazo landa batamboli tina suka ya matia motuka na azongi na ndako bino bozongi ndako na makolo ozomona ezaka ndenge wana na Kongo ebili liboso yango wana Moïse Katumbi ndeko Moïse Katumbi azotambola tango azotambola yesikoyo akanisi ke ngulupa wana nyonso ezali kosunga ye eza na sima na ye mais nzoka nde na kati ya stade Kibasa Maliba match moko ya motopo ezaki kobeta makuna lupopo ezaki kobeta contre nini je pense bien ezaki équipe ya jeunesse Lumpa groupe Bazano kaka équipe ya famille na bango match etalaki kutu mazembe te mais yoka banzembo ebimaki na tribune kuna peuple katange mais oya côté siko ya lupopo et rappeler que oh yo Moïse ozaki na Joseph Moïse okoma kiboye Moïse okomiso na Fayulu donc ba rappeler yango to la ndangona no ensuite to kozonga soso poto koba na lisolo oyo.
Voilà, tozongi bolandi, bon, moni, maintenant, bon, moni Moïse Katumbi, alati ekotina, alati ekotina, wana mona moi, elenge, mobali, nazo benge elenge parce qu'on est toujours jeune, même, tina, genre, comme on est toujours jeune. Ya moi, pour ce pembe, boy, azo tambola, azo tombola maboko, tozali na Lubumbashi, azo tambola. Mais bon mon IP na stade qui va samaliba ba supporter à lupo pour ndenge ba sale yenzembo match kutu wole kutu ba la concentrer ba bien azama crèche na yo sala ye masolo na ye toujours rappeler que tout ça donc ba na perte de mémoire te to yebi makambo yo sana mboka oyo profita bona boyo tongi stade wana mazembe na mbongo ni tango zaki na kabila kozala ingrate mais leo zongeli on n'est pas surpris donc leki sita ebele nani Moïse akota ta kangami akasumbaleza Moïse azonga boy nzoka ndeza kinango ba jeune bino population ezali dupe te nde balobana lopoto population ezali zobate basa ba ilemate ba yebike nyoso na bo sakana bango me turo bo mona makambo na bino voilà wana ezaki tranche vidéo ya liboso parce que tous en a insolite ou isolation les net et bien biso peut toujours kongola ngo car pas satisfaire na bino na DMTV ndenge bo s'abonner et par souci pe bo zoramo ba complément d'information alors ce koyo bande kona biso ya parti politique oyo ya nani Vital Kamerhe hein UNC ya Vital Kamerhe bango pe bazaki na meeting na bango ta makambo bazaki pe na meeting na bango bazo rappeler pe que non bazana alliance na alliance ya cash wana ati le lo bazali na Félix Tshisekedi bazali na Félix. Donc, ata bazolo batata mo konzi na bango azana lo bois ko to ebite soka za wapi soki babimisa to yebakate soki na Jamal azakati lelo na makala vraiment mboko yo makambo. Alors, bango pe bazaki na meeting na bango na stade de Lumumba à Kinshasa. Voilà donc babimisa lié var basi donc Billy Kambale donc SG oya UNC asali moi masolo na ye ndule zobeta y a podium à créer danse parce que ça ni danse ya var obeka ba var ya football wana boye moko arbitre qui na kotala var pa mona ba réalité ce qui ezaki ndenge nini var et BBC donc ba pimisi di bango var yo kama kambo yo zokoloba tala makambo yo lobaki lelo yo so komina mutu wana vraiment maman vraiment Mario zongeli so mama oyo tolanda nzembo wana quand même ndenge ya Mario Mario zongeli so mero comment yo babimisi die var tala ndenge tala var makambo lobaka wana ba chauffeur taxi ba mona kayo makambo yo sala ka wana ba mona kayo pona ni ozo panzanga sango lobi wana eza nini mamu donc ba vocal musu eza na ba nzembo na biso ba mamu ba Mario soto landeli yango makambo ye asalaka ayebaka te voilà biloba loba na yo wana boye lelo var ebimi ba rappeler yo yango tota non après to kozonga tout juste après. Le gouvernement Kabila ne nous dit absolument rien. Pour nous, nous demandons à M. Félix Tshisekedi de demander pardon au peuple congolais pour l'avoir trahi. Vous savez que M. Kabila était déjà parti et c'est Félix Tshisekedi qui l'a remis en selle. Le peuple a voulu un changement et Kabila est là. Maintenant, comment est-ce que nous allons faire pour que Kabila parte? Mais Kabila parte, d'abord, Tshisekedi doit se distancer de M. Kabila. Tshisekedi doit remettre le pouvoir du peuple au peuple et Tshisekedi doit respecter la volonté suprême du peuple congolais. Donc nous continuerons de demander au peuple, à ce peuple congolais, de ne pas reconnaître M. Tshisekedi comme président élu.
Voilà, et ça qui moi, crèche mi balewana, ou tolinga qui tout partager na bino pour quand même, tout passer moi, journée moko avec le sourire, hein, aux lèvres quand même, parce que théâtre, les cana politique na biso, vraiment, coca moi. Negaka, ex-maréchal na biso dictateur du siècle. Alors après il y a la kao, mais kao yango, tout comme le temps wa kao yango yo. C'est que autant beaucoup de ces peuples na kati ya kao, et si ka siko yo boye ba comment, ils en étaient les pompiers pyromanes, voilà. Tellement nazako luka ya mwana les pompiers pyromanes ye moko apelisaka moto ye moko so azoluka koboma ngo mais sikoyo soki moto ngo epeli makasi penza se retrouver encerclé kaka na ba flamme ye moko apelisaki allez azongisi molimo na ye azongisi molimo pa nzankoba donc azongisi pa ya tata nzambe mokonzi azongisi molimo var sikoyo komi kobima tina niveau politique banzembo yo toyo kaka na ba stade tomi toboika dima bolanda ngonano na tiki bino moi silence hein pour bolanda ndenge peuple zolo ba boika dima toboika dima voilà bozoyoka ne peuple zolo toboika dima ba boika dima moko boyoka ka peuple tant peuple zolo bolobi le peuple d'abord le peuple dit toboika dima yoka yenano tango yoka ki base na yo lobi non kabwana na ba fayulu wana base na yo lobaki toboyi alliance wana yo signaki na ba Addis Abeba soki na ba Genève wana ba accord na bino peuple yo ba oyoka ki base lelo peuple zo ba toboyi kadima yoka pe lo lenge oyoka ka base na yo wana eza peka ka peut-être base ezani tant ko mo mboka base eza so ya IDPST base komi ya ekolo base komi ya Congo mobimba base na yo eza na yumbi yoka pe bato yumbi ekufaki bango ti lelo bazali bazui réparation te bo réparer na no côté kuna il fallait bo pesa ba priorité ko tonga bandako bolinga bo tonga na ba camp militaire na ba kivu zoki wapi il fallait bo banda non na ba yumbi wana bato bazaki sinistré ba votaki pété po yebaki na bolamu ke ba voter yote yoka base yoka peuple d'abord, tolingi tout monde yango. Merci d'avoir suivi. Intervention na biso yo, ezaki moi insolite pour le love mais à journée insolite pour to yebi ki insolite ya ndenge royal lisusu ya makasi. Politicien na biso tuzoye bati aza côté ni aza master na nani aza ennemi na nani. Ya wana bazo mincha na ba poison, ya wana bazo kufa, yele bazo kufa trop. Bakufa trop kaka wana na ba présidence, bakufa wana na ba parquet, ozo kaka bona no boye, juge moko bakufi, avocat moko bakufi. Juge ya procès à 100 jours akufi. Baso tchana ba poison ba wana bango parce que ba yebiti na sa camarade ya lelo, lobi a commis ennemi après zongi sous camarade na yo. DMTV vous dit merci. Tupesi bino longonya ndenge bozo landa biso pe ndenge boko partager moi analyse oyo moi sujet oyo ba sujet ebele hein ba analyse ebele na ko pesa même moi sujet moi crèche moka suka hein nazo crèche ba camarade ba collègue ba journaliste bobenga ba ndebo lingi mutu tout sikoyo asa na devoir pe apesa moi point de vue na ye donc yo poko zope ni téléphone na yo caméra au petit point de vue na yo na droit na ngo bango ba l'équipe noté parce que bango peut-être baza corruptible bango peut-être que bazo ba misolo po ba sala ba analyse wana yo zo pesa ka o mo e route na motema na otoro yo ka yo pe o zope ba vue alors ba journaliste na biso wana yango yanga catch yango ba journaliste na biso wana ba chroniqueur na biso wana ya ba chaîne YouTube o ba sala ba analyse o ba zo position ke ngana za moto fayulu ngana za moto PPRD ngana za moto ya nani ya IDPS ko finga ba finga ka butu moy bako so ba bandi ko finga moto ya za opposant na bango na seconde wana mais bon quand ça coûte quelque chose bakutani bakocha embeli mais lelo yo bino wana bosali sur alliance troisième grossesse ezali en téléchargement bosali alliance na moto yo zaki ofinga na mokonzi na yo wafuta ka yo ba misolo po finga allez lelo yo wana sali alliance
Yon lozo mona ke na Congo ikomi kaka ndenge wana à tous les niveaux. À tous les niveaux, na niveau ya ndule, wa finga ka wa za côté ya Fali, azali contre Inosbi, azali contre pona faire, d'autres eza ndenge wana. Alors tango siko bango ba kokota na siko boyebisu te, master ndenge ni bonjour, bokomi kokenda ba matanga na bango. Bazima problème boye wana okena matanga na ye na compte ya musicien Fali bona. Mais boyo kanaka te, mais pour boyo ki non ba chef na bino ba yokani, ne soyons pas des moutons. Ne soyons pas des moutons kolanda na sima boye ba malanda ngombe soki banini. Ayons de la personnalité. Peuple congolais zo bon biso manque de personnalité wana. Nazo continuer ba crèche. Na ngai na kata na ngai nino mais loko ape ba idée zo ya kaka au fur et à mesure to avancer kaka. Ba ndeko na biso ba combattant. Ndeko na biso e Masudi. Ayaki na étudiant wana ayaki na Belgique pour na sa ba étude na ba kanga ye azaki na visa na en bonne et due forme. Ba kangi ye ba empêcher ye ba faire passer ba test ba poser ba question ya ba table de Mendeleev. La chimie, alors il y a comme ça, des études, il y a l'économie, c'est normal que vous avez un peu nul la chimie. Il y a pas stress, on a parce que vous êtes capable de répondre à ma question. Aux hommes, allez, banga batien à centre fermé, il fait besoin que c'est Tomona wayambote, Tomona, yuyu motumo c'était Tomona mutute. Mais tant que bayuka ndeko na bango ndule man. Dès qu'on a bango, Kofi Olomide, à ça qui a violé qui bouille, parce que Bruno peut-être, Boutiaba na bato ba misapité, ce qui ni, zarana bouillé, hein, tande, ne balobaka, que celui qui n'a jamais boina boya, boaka, ni, banga ya yambo, libanga ya yambo wana, motoyo, asa ata moi les sous monter à Bamalibang, baki ko tonne dans la tribunal, Kofi, boina boy, quelle mobilisation, mais bon, ça qui mobilisation, on a pona, moi, la biso ma sodité. Ezali mawa bolobi ke libolingi mboka o bona boye na Occident la Belgique c'est organisé bona boye tongi Congo pe comme loka bango mais état de droit ezako pesa bino droit boke na aéroport kuna bo telema bo l'accepter ba combattant résistant bazali pona ko sunga mwana wana masudi po salaki yango deza mawa trop mais pona ndeko na bino pona motema mabe pona ko sepela likundu ka ke likundu bo sepela ke bona boye. On ne juge pas, hein. Ils ont procès en appel, hein. Tout côté dans le fond, biso tout ça dans les faits, tout ça les colos, tout survolé kanini. Tout dans le fond, c'est-à-dire est-ce qu'un viola qui pensa wana tayi biso tout ça la kaka, mais vraiment attaque toi viola qui, mais ils ont dit balobake. Bah linge sale, hein. Pour ce qu'on en famille ou bien nina, qui aime bien châtier bien. Sans le petit frère na yo akio bimisa bitumba quelque part pas ba voisin ata sali mabe oyana nous hein o récupérer sagement aller à cause jaloux kutu na ina parler si côté on va bozongi si na ndako yo allez pas tout le monde va s'engagner contre eux mais dans les premiers temps pour défendre non intérêt mboka pour défendre non quand même pour bon monter pour ba congolais ba comme ba violer sinon ba ko cataloguer bino bo komi ba violer ndenge ba cataloga molembek ezali berceau ya terroriste est-ce Molenbeek tout va terroriste mais t'as la réputation à Molenbeek na Belgique et baby pas seulement na Belgique ou tout en France ce que ba Molenbeek bazo mona bala moka ba terroriste ba nini Bataclan bato basaki ba tanto ya Bataclan bato Molenbeek alors que na Molenbeek bato aboanya basali bato bien. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette analyse au ACP Nango, à partager, à liker. N'oubliez pas d'activer aussi ngonga oyo ngongi wana ya notification pour bozwaka ba alerte hein ce que tu ba élément asika. Merci, au revoir, bonne journée.